azana no star oyo azana biso monument vivant donc aza vie moko oyo ngata on a solola ki ne lobby ezaki kuto en passant vie na monika bibil. Merci beaucoup, c'était là le générique Lola na Lola. Et merci donc à Omari Kabongo, à Mabele Pété. Tu es toujours avec nous et nous resterons toujours avec toi. Merci encore une fois au boss Ronald de Sécurité Sociale, Maître Bienvenu Faso, Maître Christian Onkara, l'avocat de Barabas. Nous sommes ensemble, nous continuerons toujours à l'être. Merci donc à toutes ces personnes qui sont branchées. Lola na Lola, quand on parle de Lola na Lola. Lui, il est maintenant le champion de l'animation congolaise. On ne peut pas le contredire. Bill Clinton, Lola na Lola. Ouais, Willy Kayembe. Ah, et c'est Moromona, hein? Kitoko makasi. Lola na Lola. Lola. Ah, mais Lola na Lola. On a prié, toi. Bon, Lola, ça s'est dit déjà depuis que le monde a été créé. Tu as vu l'histoire à Lola, tu as vu Paradiso, c'était quoi? Oui. Tu as vu que Lola, et Sika Oyo, Adana Eve Bazalaki na Jardin d'Eden. Oui. Donc, Sika Oyo passe Zalaki te, Sika Oyo souffrance ezate, ko ima ezate, batiraima ezate, donc, vie moko Oyo, donc Lola. Donc depuis les commencements bisengo nkembo na nkembo wana siko na orchestre na yo to yembika kana nenga cri non na nenga cri te na wana album mobimba eza nini te eza cri te eza album mobimba nde eza Lola na Lola do ba okutana ba biloko ndenge nyonso okutana ba diversité ya ba biloko ya mystique ya makasi na kati ya Lola na Lola. La preuve année, un moni clip n'a déjà c'est bandi goleka déjà. On est la première générique qui a Lola. Donc n'a ça a déjà fêté. Donc moni clip n'a ils a hors ba clip musu ces oleka parce que to comme na image moka ya ba clip comme oleka. Moi attends musu crier ça n'a soit succès ou bien nzembo yeba na ngote mais au tondi si ba tu bébé na kati ya clip au ça neti bazo azobina benga ce qu'on a kena ba particularité moko boado kateti fort. Non, tolinga kosala kama kamuko boye. Non, exactement. Milinga yo moko. Moi soko milingi yo moko. Maintenant kati ya Lola ono kite na bike linga ka moninga na yo, lokola yo moko pe ko milinga. Donc soko milingi yo moko makasi. Donc okosala ba biloko moko bo oyo nanu salamati. Todo ba peke o suspendre ba répétition pour un album to ndeni. Bon, ba répétition na suspendre ki parce que to banay ko préparer album. Oui. Parce que au montant que vous préparez l'album, il faut vous allez vraiment concentrer, vous allez pena esprit na kati ya masolope, ba biloko yo et au na kati album, ba tuba yi ba ngote. Parce que ba répétition na biso toujours ba musicien belé ba yaka. Quand ba musicien ba zoya belé au mona ke ba cri na biso yi ba maka, ba biloko belé yi ba maka, kala mingi te na sala ki umela. Umela yo ki ngo déjà na ba maka mususu ba mususu ba zwango e komi lo kwa mututu. Misi kutu makambo ebele misi ba slogan ebele moni ke na yeko bimisa susu kindobika déjà comme na orchestre ebele o kindobika wala ba bile ba théâtre déjà ba sala ngo te kindobika ngam tu la bimisa kindobika tangu na invité théâtre te tangu na bimisi na bengi sai aya ko participer na kata clip nanga les sai zoki kindobika wana kindobika bila zo bwaka bango kindo ale yakalaka yo sai pe azio yango akena ngona ba publicité na ya komoja yo olibiki zo kindobika donc ngana yaka toujours tant na zoya na yaka toujours na moi bon mo ezolo ba mikolo yango olingo mone lango e utaki wapi yo kaka ongo sisango aussi ça ebongo ekutaki na osakana nango omoni yango nzeta mino osakana nango donc nakoma kobenga eloko nakobenga so eloko boye te nakoma koemploye terme ya yango osakana nango oyo nde moto osali mambo ngamtu na ye nango ke omoni yango nzeta mino osakana nango omoni ka wilika ye me nzeta mino osakana na ye
osakana nango. Mais c'est comme c'est un minu et apeka na lola. C'est un minu apeka na lola. OK. Parce que ça technique tout ça ni mikolo ya kobimisaka tube moko zuboka moko tant on est accroché au landi susu mususu. Tant on est accroché au landi susu mususu. Comme sous capitaine. Oh ni mususu. Capitaine akola ta chapeau te. Oh zanini. Oh ezaka likolo bat balata ba chapeau. Oh faut kende ba kota ba généraux. Oh là. Yo komi. Oh ezaka ba généraux, ba maréchal, ba do likolo. Oh là. Mais c'est quoi ça forme? Ils ont bambila te. Ah, ils ont bambila te. Ils ont animateur. Non, ils ont formé. Ils ont là ta ma partie. Oyo ben si ba jeune belé comme yo sur l'équipe bolobiote. Oyo eza ya likolo makasi ale. Ba animateur nyo surtout ale. Ba komi e pa gati. Papa ngana na télé à couture te. Dans un atelier à couture te c'est ngana na botonga chapeau. Te ngana odite pona yo ko bebisa en sens que atala comme soit l'équipe par exemple Rwanda ka lobi lokwa bila lobi mikolo boye. Mais faut landa idéologie wana parce que ba Rwanda ka ba descendant. Baza bato yo ba yebi ndenge système ezali. Baza ba soda ya molongo. Depuis ezalaka na bangiringiri kuna. Oui, ba yebi ki soki makito. Ba mamo ezala solo. Oui, ezala ngobongo. Ki ozaka na ngiringiri. Menga na mona ngoto. Ah bon? Nana mona ngiringiri biso tuto abana. Ki osala pe ba cop tout ya ki jeune penanda za la oteki pe pétrole, oteki pe na bia via mutu, oyebi nene via mutu ezala kati. Oyebi ke nzamba benisa kaka mutu yo auti na passe. Oyebi yango. Donc lelo tsoko zui koya ko lobate ke o nga na zui po tant mususu na botamaka na famille moko boité. Surtout le babon na télévision tout s'est trompé pour bateau ba otalo na banda ko ba yebi vi na place au banda pe mutu a réussi ça ka bien aza mutu a uti na pasi o pa yeba ka pasi ya baninga o ga ngote mozu ya pasi ayeba ka pasi ya baninga le temps o uti na pasi o yeba pe pasi ya baninga yeba pasi ya baninga ngiringi ozonga quand même de temps en temps nga ku disaka baninga ngiringi te ba bika ke loboko epesi na gauche à droite yeba te. Moi j'aide beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes. Na idara bato belé ba ninga no ba journaliste na idara bato belé mais na ko loba te na ko tanga pe ba kombo na bangoti. Ah bon? Eza éducation ba pesa nga. Na yebi ko kabola, na yebi ko pesa, na yebi ko vanda na baninga. Lola. Même na comportement pe lola il faut ça là. Mais lola. Au moins te na yena ba titre belé chaque année mais na suka na yeko suka na lola. Na bisiko lola. Sikoyo lola. Ton abi lola yomogo allez-y comprendre. Mais ba otonga ba lobi yo so ba beti na scolte allez pas de concert net ya no depuis bandaki ozobeta te. Non ça bon te papa né au 40e mois. Au 3e mois. Papa nanga moi je suis un grand artiste, naza star. Naza vedette te. Naza artiste te pesi nga $300 na yeko beta na sibayali te. So ok na bra Congo tout na caché à Bill Clinton c'est combien? Au moins, il y a un babylon musuna linga kolobangote parce que yo tuninga. Tama koloba da loba montant moko wa ko bi ote Bill Clinton na linga laksani. Millionnaire. Yaza vanta, yaza millionnaire. Te ba yebi caché nanga. Tant muto ayaka prenanga atuninga Bill na poso betela nga na tunie mais est-ce que okoka? Prix oyo yango betela nga okoka ngo. Omoni ke na linga na tika na star na moi créneau na wana. Créneau na nga ke no nga na star. Dans la star, peut-être que vous le raté que non, benga na l'étranger, benga na Coupe d'Afrique. N'avez-vous pas vous comprendre? Donc on a mon côté le logo à Bill Clinton té. Tu as une manifestation où on a nous 100, il y a $200 au bet la biso a vite fait. Non. Nous garder crédibilité dans les artistes. Et ça c'est Bracongo la société mukete. Bracongo la société il y a mon na kati ya Congo na évité société ni neleki na Congo. Mais eloko bazo reprocher c'est vrai ya société monene mais yo comme ça bien privé parce que ba koma ko pona ba artiste sur base ya Bill Clinton. Comme toi ko tangana yamba ba artiste mso ba se plaindre et yo le ngoli sa bango kuna. Aussi est-ce que ngam na banana bra Congo? Ngate na banana bra Congo? Soko lobi oyo te ale balongoli. Non. Ngam tu na lo ba oyo te et pourtant ba directeur à marketing baza ba tukuna bazali ba te belé. Il ne faut pas qu'on la oui, parce que il a la capacité à joyer. Donc, si vous faites n'importe quoi. Il faut la capacité à clean, oui, Moutouana est capable de vendre des produits. Mais ce n'est pas Bill Clinton, il ne faut pas accuser Bill Clinton. Il y a un Congo.
naza na ba société belé na kotanga moté oui au monde ngo na ba télévision na kotanga bango ba Mafricom ba biloko belé Bill moko bandeko na yo ba camarade na yo azui trophée moko comme meilleur artiste africain au Cameroun kuna, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, je peux que lui féliciter. Ceux qui a sali exploit ndengwana na kusepe la makasi. Oui. Moi je suis comme ça, tant que tu sali loko bien, faut na lo bakia sali loko bien parce que qu'on a la meilleure artiste en Afrique, c'est bien. Les loko biso toujours linga. Toujours linga que bazo couronner bato quelque part, ba poni pe moko ya biso po ces derniers temps et comment ikaka nigérien et comment ikaka ivoirien et comment ikaka ya Cotonou, sénégalais, mais on sentir que moi musique yango comment ça neti comme la muka. Oui. Bon, voilà ça mutu na ngai. Moi je ne peux que lui féliciter. Ah mais Asali exploit parce que Kalamingi te batubeli bazwa kiango, Wiranson azwa kiango, Fali pou bazwa kiango, maintenant c'est lui, namoni pe Barbara Kanam pe azwa kiango. Donc ça lit bien. Ah, mais Bill Clinton, aujourd'hui c'est vrai parce que tu es descendant du groupe Maison Mère. Parlons un peu moi Mikolo moi pour les millions les Kanante héritier na Wiranson. Qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil à ton jeune frère héritier? Bon, conseil ngana on peut ça héritier parce que conseil on peut s'écouter parce que moi conseil sur le bande ça me conseil va faire ça me conseil na télévision té conseil la ko bengi mutu na pembeni pe sur bitala moni koto ko simba te koto okeba koto okota te mais conseil na télévision ça n'existe pas on ça ko faire ça mutu conseil te on a peut-être le baba défaut na yé besoin le dénigrer mutu na ko faire conseil na télévision té c'est mon jeune frère na ko benga yé na ko bande na solane parce que hier soir j'étais avec de la forêt vous comprenez na kutana quelque part na tala qui vivait na monde tona qui vient dans moi souci dans moi souci makasi parce que donc tout ça va petit naïe tout ça va petit naïe donc on a le baga peut-être un héritier au monde l'élage sale c'est lave en famille au monde ceux qui peut-être ça qui lésé na batu ya maison mère ba critica qui album naïe ou bien ça rien animé à ça on a viété à ça on a viété via Xavier moi tout perdre ba grand ébélé tu perdre ba papa Wemba tu perdre ba bi souci et da maladie moko oye bomaka plus que écoute maladie ya moko souci ba tu comprendre en côté donc c'est le moment où peut-être vient à biso wana azana no star ou azana biso monument vivant donc aza vie moko oyo ngata na sola ki ne lobby ezaki kuto en passant vient na monika bibil alobi mingi te aningi sika moto abibil nous a petit nous a petit donc alobi na ngabongo donc ngamo na ba code 26 bon na ebi déjà que wana ni ko lobake bill deuxième masolo donc ayebi que bill a na capacité à kokota partout voilà ngana ka bill to bengi ofensi pe bato ngana kota ka partout ngana sola na fer na sola na Lacoste na sola na babindombe na sola na JDT donc mutu tout na maison mère ko bisanga mutu to sola na Céléo na sola c'est dernièrement mon écouté là les gars avec grand c'est un épisode esquisse OK avec tes sons na ba pour un frère na ngabo esquiser nga na sola na mutu tout quand vient ningisi mutu c'est que ngolo ba que bill virus quota bon quota deuxième solo donc les que na sola fait héritier oui na sola héritier na tali ça ba point mo ezake omoni wana zaka vie azaka vie eza mo na musique za ninga kwa football Barcelone Real de Madrid boko swana boko bunda mekeba ndeko za ndeko via Xavier parents yaya père utika la père donc faut bomaka faut bomma pena bomma ta kutu batu ba oleka ba olo ba n'importe quoi mais yé akipé wana te yé vie na yé a utika la vie na yé donc ngati ko musala na ko musala ya mwana oh là c'est le de bendelo la na lola mais la linga héritier mingi na linga ke mingi mais on peut se conseiller na TVT o ben na téléphone c'est code moko 26 oh 26 c'est exini te na lo bango Bill Clinton, on a un documentaire sur une chaîne étrangère sur la musique congolaise.
Balobi yo, oza jeune yo, outi maison mère au créa style na yo, tu es l'icône, il y a animation congolaise. Mais yo moko za ko s'ouvrir ba horizon te poani par rapport à Libanda. Par rapport à Libanda, la featuring. Par rapport à Libanda, nazo sala ngope na sali ya mon album Olola. La mingi te bo mona ba clip moko et banda déjà roleka. Parce qu'on est ça générique, mais na sali ba featuring est belé. Na jeune frère na biso ya bana C4, nous ça succès Mikolo. Oui. Il m'a rani de la beauté, ta beauté, na lingia hiro les coques. Na sali nae, mais na banda pe ko sala ba featuring mo kala, mais tellement l'air wana featuring ezaki non en plein te, ba tu bachaka ngone kate. Moni na mboka na biso za randeni. Soki Mikolo e komi shawarma, ba tu ba komi sa shawarma. D'ailleurs, tu vas bosser les guéris pendant moi, on va faire ça kala. Il y a un moment où tu vas lire ma kala. Bon. Mais Mikolo, on est comme shawarma, et comme shawarma. Donc, si koyo, il y a un banda ba featuring kala. Ba Youssoufa, tiboye ba ba Youssoufa, oh Youssoufa. Na na sala ba featuring na ba Youssoufa. Ba Youssoufa ba zali no na poto wana ba zali bana mo ba bana na ba coin ba do galérer na ko galérer na ya poto. Bon. Mais ma vidéo sur le toit qui a soutenu, on va caler, décaler, découper, belle ambiance. Bachaba na maïté poids, bayokana. Voilà. Na évité chose comprendre. Donc là, moussala monga na évi na ngango bien. Mais ça va qu'il faut que la moi, le roi shawarma Mikolo boligi shawarma mingi. Oli na shawarma comme ça tu vois la vidéo PG mon boui. Pour comprendre que ma souris ça na mona ngana beta trop. Ouais. Na beta trop, je suis le seul artiste où a beta live boui. Na États-Unis d'Amérique, ils ont envoyé une image. Ok. Na beti na Washington DC, na beti na Raleigh, na beti na comment on appelle, na New York. Parce que au moins un artiste belé bakenda na États-Unis ba beta concerté. Donc tout na ba on te point ni beta concerté. Point ni bazaka na work permit. Ok. Na na kenda États-Unis avec work permit na beti concert. Mais ces derniers temps, il fallait qu'il y ait un concert live. Mais tous les musiciens qui sont aux États-Unis, ils ont un live. Ils ont un live dans les États-Unis. Ok. Donc je comprends. Donc, il y a un horizon, mais je ne suis pas pressé. Il y a un talent qui est caché. Il y a un Maman Patience d'Abani, un Magic System, un X Malaya, un Donton. Donc, ils ont pressé, mais ça va aller solo. Il faut laisser le temps au temps. Oui. Tant que shawarma Mikolo va lingi shawarma mingi. Si qui va on va aller shawarma, il faut se préparer donc. Pour quota. Merci beaucoup Bill, on va chuter par là. Mais aux artistes molinga mingi artistes non liebo. Olinga ke mingi. Mboli liebo, gelo. Ye attaque yi wapi okende ko joyer ozongisi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que moni ba. Aux après ya ko beba na batu misusu likolo na ye. Oui, parce que moni ba départ ezaka et causera moi je shit mon robot. C'est mon toi qui faut pourquoi qui. Bon. Yo qui n'a pas leader. Non, qui n'est pas leader, mais naïbi mécanisme ni na osala. OK. Donc Kaza pion, moni na orchestre et le osala, moni brator, na moni a betina mouvement na c'est très bien. Mais c'est un point de moins et pas à Fabrigas. Na été sans comprendre. Oui. Batu musu ba ko avouer en côté mais ngana yib masolo ngone ezala au montant biso to loin na maison mère batu musu sote ba longwe we razu batu musu azu batu musu mais ce ba biso yo maison mère na maison mère donc on a été chose de comprendre obini maison mère maison mère te ocheboy na bo kasi on voit que départ est arrivé au moko. Ils ont bien été. Départ, ils ont dit que faut boya gamu makasi. Parce que si on va conseiller bien la permet ba ordinateur muto akeni. Parce que muto na boye ba potentialité na été. Tant que muto do kende muto détenir ma solo. Donc départ, ils ont dit que mabe. La preuve na ebiso ka maison mère na maison mère. Donc maison mère l'exani. Ils ont deux maisons mères différentes. Oh, mais on explique en benete. Maison mère na maison mère. Tu ne vas pas parler, il dit que maison mère. Bon. Na maison mère. Bon. Donc, ils ont des vidéos qui sont si nous qui les Koukanate. Bon. Donc, ils ont des vidéos qui sont différentes. Merci beaucoup, Bill Clinton. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Mais il doit être le moins à respecter Viennaï. Moi, ça n'a été Viennaï. Bon, ça va Viennaï parce que mon président a noté.
Balobi, c'est lui qui tient les bâtons, à la mounina na yote, à la camarade na yote. D'accord. Donc il faut faire gaffe. D'accord, merci beaucoup Bill Clinton d'être passé. Lola na Lola, c'est le nouveau générique de Bill Clinton avec tout son album qui est sur le marché. Et maintenant là, nous disons merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Guy Lukoki, merci beaucoup à toi, surtout à Dr José Richard, merci beaucoup Prof Godembala, Yoyo Lukoki, merci beaucoup à maman, merci beaucoup à Omarika Bongo, merci beaucoup encore une fois de plus à Prince de KV, Babi Mantuila, ainsi que Visa Schengen depuis Kassavubu. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Nous avons débuté un tout petit peu en retard. Et merci donc à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci encore une fois de plus à Ricky Kabambi, Page Claire. Page Claire. Merci beaucoup, Dr Jeff Ndjadi, le Teta dans les dieux. Merci beaucoup, Cordon Aubin. Willy Moucheni, bon retour à Kinshasa. Ah, ya Willy. Ayaki. Mon joyeux anniversaire à Fifi Boamato Zalawana, mercredi, ma belle pété, Blaise Sissa. Merci beaucoup à toi et merci encore une fois de plus à Olivier Moukoko, Bazobi First Class. Donc, merci donc de nous avoir suivis. Bikinton, merci beaucoup d'être passé. Ouais, merci beaucoup, mais yo mo bois qui m'a banganga na bois quitté. Donc, na robot sanaté, néo le bidaka RK, Kabambi. Donc, il y a un éclairage. Donc, na robot sanaté, bana surtout Angola, parce que on dit bah sali album nanga iko manasuka ici là. Batoko ba fiston baluka, batoko ba makoma ba chinois, boss bamba, donc batoko ba didi lukumwena, donc ba sungi biso fort, ya voulu une code spécial, donc na bosanité vient na biso, na mwanda na boma, Jean Poiti le pétrolier, na bosanité Maurice Gigandou, na Yemoko, na